Bozali ne sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balanda émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwa mibino peti ka ete kimi ya nzambe tata engela o mabota mabino. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso ya Océan du Congo lolenge bozali ko s'abonner massivement mais bon continuer encore ko s'abonner massivement na chaîne de la Libération beaucoup zala ka déciter pe merci na bilo bato bozwa ka libakwa kolanda émission du début jusqu'à la fin pour la contribution et la libération de la République démocratique du Congo. Pebile batu bozo kalibako ko like l'émission, ko partager, ko tchaba suggestion, ba commentaire pe ba j'aime na bino, tika nzambe alola a pambola bino, bisika biso ba Congo mane bozali, tozo mwa minute moko ya kimia. Pona liwa ya pasi, torture, assassinat. Ya ba Congo mani iso bazo kufa la tango oyo occupation. Pe na ndeko na biso paluku auto kotika biso na pasi na motema biso banso tozo mwa minute moko ya kimia nazali kosenga lokola compatriote lokola congolais deuil national la kati ya Congo deuil national na ba révolutionnaire nyonso na ba résistant nyonso na ba congolais pona liwa ya pasi ya bandeko nyonso batiki biso pe na paluku oya uti kotika biso alanga nzembo alobi atombola mongongo na ye pona kolobala tene kolo na ye aza ko vivre ba massacre asala éveil patriotique auto salaka awa émission Tolobela Mboka Congo a analyser ndenge to analysaka awa émission Tolobela Mboka Congo a mobiliser a conscientiser a sensibiliser asala éveil patriotique alongola peuple congolais na bolema aloba tout ce que les gens disent tout bas et à dénoncer ba insanité ba criminalité ba viol aganga qu'il n'a pas un chef dans la République démocratique du Congo pour mon consalité Félix Ali marionnette Félix Ali mwana Moussala Félix Ali mwana Bitinda Félix Ali na mboka pour la koiba maloba tout Félix aloba ki asaelite Félix Eboma biso me ba vidéo Félix alobaki nini batuni mituna na batula mayele po bayebaki nzela kokende Félix abiso ki lolendo ekomeli ngai na kolinga na kata avant pour lolendo ya te Félix lelo ozo saleze loloko okati o modir mboka olobi Congo esi ekufa Congo oyo lobaki e aliko ya po yobongisa yango ba Congolais toali na mantanga toali kolela kasi tolela lokwa banyama te tolela lokwa babelole te tolela lokwa bato na mayele tolela lokwa bato bali na souci ya koloba ete trop c'est trop tolembi kabu ya l'homme puissant tielanga na papa oyo azotalisa biso lolenge ya Félix bongo tozonga poto ala batanga. Le ventre d'abord, ce n'est pas le peuple d'abord. C'est vraiment décevant, c'est vraiment regrettable, peuple congolais. Félix Tshilombo aye na mboka po ete ache loboko na kesi ya l'État. Loboko ya ache sanza kaka mitano ya pamba.
Yewana Sombinda Kona Waterloo, 660 000 euros. Une grande villa. Au Bayebi Belgique, Bayebi Waterloo. Aïko Somba deuxième villa, na Nocle les Outils, na 1 750 000 euros. Mbongwa Noziango Wapi. Au Sombi, appartement ultra moderne, na 600 000 euros. Et ce qui wana te, na Kinshasa, na Ndela Bandeko na ye, Patrick Tshisekedi, Christian Tshisekedi, aïko somba hôtel Okapi, na commune Yangaliema, Batbayebi hôtel Okapi tantanga Mobutu, na 3 millions d'euros, de dollars plutôt. Hôtel Okapi a sombi on a 3 millions de dollars. Toye na centre commercial na limité côté résidentiel. Et ça n'a qu'à la Mobutu hôtel continental pour nous na Kinshasa. Au sombi hôtel Ixoras na 3 500 000 euros na place commerciale. Villa 307 na petit boulevard limité industriel. Au sombi on a 1 500 000 euros. L'État au Kangi Kamere mais yo moko ozali pe coupable. Yo moko ozolia mbongo ya l'État. Yo moko otie loboko na caisse ya l'État. Villa Fachi na avenue Éléphant, 4e mairie limitée résidentielle. Au sombi villa na 800 000 dollars. Villa Moussous au sombi na avenue Frésias, na 11e mairie limitée résidentielle. Ndako wana se bebaki au sombi on a 350 000 dollars. Oye na villa Kalenga, derrière l'hôpital Bondeko. Au sombi on a 750 000 dollars. Yoka ba mbongo ozoko bimisa ya mbongo ya l'État. Ozana une année 5 mois. Mbongo nyoso ozo somba ba villa oziango wapi. Villa Salif na ma campagne na Ngaliema. Au sombi on a 800 000 dollars. Villa voisine na résidence Lac, donc société où il y a aviation na biso babela en ligne aérienne congolaise. Lac, natang akala Air Zaïre. Résidence Lac occupée par la famille Tshisekedi. Ndako wana tan papa Etienne Tshisekedi azalaki PCA ya Air Zaïre ba pesaka ye. Alongwe PCA papa Etienne Tshisekedi a confisqué ndako. Tilelo. C'est un bien mal acquis. Pona nini to bandaki makambo ya état de droit ya kozongisa ndako ya Lac ligne aérienne congolaise esika bino bofandi. Félix yo obotami na Mbinza okola na Gombe okosaka koza mwana limité wana etali biso te. Mais bo osombi villa voisine na lopango papa Etienne Tshisekedi azalaki na 800 000 dollars. Bana Congo, Botala Lolenge Kani, Félix Tshilombo, na une année 5 mois, banda kwa za kosomba. Osombi concession na plateau à Bateke, il y a 10 hectares, na 3 250 000 dollars. Concession, il y a 15 hectares, na Kisantu, na 4 millions de dollars. État de droit, au bandé en kaka na Kamere. Ezali émission éveil patriotique avec Bishop Élysée. Mon bandi éveil patriotique, papa Coutinho Fernando, mon père spirituel dans le mouvement Sauvons le Congo en 2003. Moi, Namboka, Moukou Nasali relève au conseiller, au sacrifié Moukuna. Lelo yewana 20 ans de prison. Mawamingi, Ponayo. Village, ya Jamar Kabundi, na Kingawa. Na Kingawa. Toujours na quartier. La commune est limitée. Azui main d'œuvre chinois, main d'œuvre chinoise, atiki ba congolais. Mbongo na azua Jamar Kabundi. Affaire ya conseiller na yo Dieudonné Lobo, batie na prison yo bimisie. 35 millions de dollars Dieudonné Lobo azui na miba. Félix Tshilombo, Wachisekedi wa Mulumba. Dieudonné Lobo à côté prison, yo ye obimisie. 35 millions de dollars. Yamiba. Affaire Célestin Mouabi, directeur financier de la maison civile, a détourné 2 millions de dollars. Donc, passe à Congo Félix Ozomonate. Congo est comme le collègue Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi Omulumba, même la conférence nationale Maboko Pembe,
à part ndako wana kangaki on a kanda ya Mobutu mais ndako à l'état. Etienne Tshisekedi doit Moulumba de son vivant Félix Ozaki nanda koute, Patrick Tshisekedi Ozaki nanda koute, Christian Tshisekedi Ozaki nanda koute. Mais lelo y en a une année 5 mois. Les biens mal acquis. Il y a Félix Tshilombo. Il y a une émission éveil patriotique. Et aussi la kate. Bolandi, papa wana nini azoloba. Bolandi, papa wana boni azotalisa bandako ya Félix. Boni azotalisa biloko Félix asombi. Bon, moni Félix ndenga ki la mpoto bilo boye billet la Belgique. Bon, moni Félix ya lelo. Na maloba ya Félix e balamite. Mais lelo Paluku est parti. Bon, c'est pela ki la banze mponaye. Bon, encourage à qui est. Bon, le bas qui voilà. Race de Lumumba. Voilà encore une fois un Congolais conscient. Aujourd'hui, Paluku. Tiwe. La mission a bien besoin. Aujourd'hui, Paluku. Babomiye. Assassin à Paluku. Ezanani. Des Rwandais. Complicité. Na Félix. Oyo bachaki wana pona kokaba nation. Suivez. Bongo tozonga.
bomoni wana balakisi ndenge bakolokota ye bomoni wana ndenge bato bakoganga na este bakokitela motuka bomoni bandeko na ye bakoyemba ndenge nga mpena koyemba etumba ya Congo ekosila te soki biso na tobomi te tokosilisa te soki biso na tozongisi bamassacre oyo te boboma biso on est habitué na kokufa liwa mpo na biso eza lisusu somo te liwa mpo na biso eza lisusu eloko moko te ya motuya parce que toza banyama mama jawa salam alaikum na bamizima nanga torture oyo bozosala biso bosi bobomi biso moto akufa bangaka kopola te bakongolais tosi tokufa kwake tozobika lobi CG Devos a été victime aokai mpe kokufa lobi doliwa mpo na biso bakongolais eza esula pasi te bopanzi mutuka na ye oyo bosombelaki ye oyo bomoni ya moyibi lokwa ya bino lobi mpe akokai kokufa bana ye mpe bazangi ye et c'est ça bakongolais tokokoma mawa eti lelo CG Devos akomi mutu malamu mpo akuti na accident mais po tolibere mboka po lobi bamenasaka bongo te babanga mpe bato wana nde bokomi kofinga biso soki minoko na biso elobi bosolo tosimbi bino na bilamba force boko ekwei boyini biso mulopwe aza na aner na ville CG Devos aza na problème ye mpe aza na insécurité siko nani akobanda kolandelaka bakongolais soki bakangi bango nani akolandelaka bakongolais soki babomi bango bomoni lelo ndenge nini bafamille ya baninga bakoboyisa bana na bango baya parce que toali na bavictime ya moto atobuka liso tikilo lelo azala yolo famille na bakandelanga kabuya témoin sena komi na yolo ezo ifonda luka ndenge ya koleka mpo sela lekala balabala batola baobetanga mpo nga mutu namemaka bango na lamuka nga mutu nayebisaka bango ke tokende tosala lito oyo mpo Congo ekochange mais changement ya Congo mwana bango atobuka liso na massacre ya le 24 babeta ebale ekota na liso mwana atikala liso ya kokufa famille na bango elelaka na kombo na nga mpo nga mutu na banda okende kosensibilize bango nga mutu na banda kobenga bango elelo mwana bango atobuka liso soin ezalaka te boye nde Congo na biso esengeli ezala baplaire na bagraissement ya don pays riche bato mosusu bakodondwa lango Kabila yakala basokoto mbula lelo Kabila akomi soko aleka na nzela bampango asali bafoire asali biloko ebele olive toyebaka te soka bimeli wapi ayeyi lelo boko monye kolekana olive akomi na capacité ko kabela mutu $500 ana capacité ko kabela 100 personnes bilamba ana capacité ko somba 2000 personnes 5000 personnes 2000 personnes quand les Congolais meurent du jour au jour na kozanga biloko kolia poche corps ezala le dekasai kamba chinaise bazoyiba manganèse colta cobalt cuivre or diamant oyo mwana Congo amona te tango bako beta Rossi Masasi na Karine na Kanza. Les peuples gagneront toujours, aussi Mukendi toko gagner, les patries ou la mort. Nous vaincrons. Les peuples gagneront toujours, aussi Mukendi makila la yoko le kabongote. Aujourd'hui, Paluku te suit. Pour dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Pour dénoncer
les insanités. Mon frère est parti. Torturé, abattu. Quel peuple insensé. Quel peuple ignorant. Quelle nation, mon Dieu. Mon frère. Ah, Congo. Ah, Congo. Un jour. Bosepela lelo. Bobina lelo. Mais un jour, fin kozala. Un jour, fin kozala. Aujourd'hui, c'est toi, Paloukou. Demain, peut-être, c'est pas moi. Mais Bitoumbe aussi la terre. Dieu a ressuscité Batou. Plus meilleur que Bissot. Plus fort que Bissot. Bako bonde la Congo. Bako défendre Congo. Kagame, Congo ezayote. Minerai à Congo ezayote. Museveni, ba Burundi, ba Américain, ba Français. Bino tout Congo est binoté. Ni les politiciens congolais Congo est binoté na ba na binoté. Bozui grâce parce que les Congolais ont terriblement beaucoup. Mais en décevant les Congolais, ils ont collaborer. Dans bateau bazo nyoko la Congo. Ils ont lia ko négocier, ko signer un contrat inutile. Un jour, Dieu de la Bible. Moi je sais, mon Rédempteur est vivant. Son nom est l'Éternel des armées. Il s'élèvera le dernier. Peu importe torture, peu importe souffrance. Insensé à Congo. Drapeau est kokitaté parce que Félix a eu criminalité. Moutounio sazolo ba la gouvernement na ye. Moutounio sazo dénoncer ma politicien oyo. Moutou ana kombo na ye kokufa. Moutou ana kombo na ye na carré na ye bako kanga ye. Moutou ana carré na ye bako boma ye. C'est rien. On est habitué. Tomeseni. Nini tomoni te la Congo. Nini tomoni te la Congo ya kolesa biso biloko ba poison. Ya kobebisa mai. Na yebisaka bino awa na sala témoin vivant na kotaka kombo te lote ba boma ye. Na régie des eaux. Un grand homme de Dieu. Merci Kabouya Lompisa. Akotanga ka kombo na ye mukolo mususu. Ba paluku ba keye bonga so la keye loko ni eza spécial. Bébé bienvenue. Akufi ba yoke mawate. Ikolo mama na pesa 100 000 mobeko komi na Congo la ta kilota mukuse. 100 000. Bilo boko lala basi na ba mituka la banzela. Pour mboka eza ya bino. Boko lala basi bo filmer ba marque ba vidéo na eza te. Ya bino ndezo zipana. Ya biso nde tomba. Comment? Batu moko bakoko nyoko mabola mboka la bango banda la bota mana na monate. Balobi on est mieux que chez soi. Mais biso toza ba esclave la mboka la biso. Langage nini batu baloba. Modèle ni batu baloba. Tozo mona te. Opposa biso ba question. Est-ce que pour mon nation faut pas sangisa mbongo? Paloka kufiti. Akufi pour la nini? Pas mon nation. Yo c'est quoi ici eh? On pesa maman de mwana.
makambo ya lingaka sala dans les jours à venir asali yango akati pe mapaso bundela Congo l'individualité tango biso tokotele baboy po ali boko pesa biso baboko te badepta satana Félix Mboka o banda yo yeko boma bato komi ya poisa Mobutu la 32 ans na pouvoir bobengaka sanguinaire mobomi mabomelaka biso bato boyete totikala la biso komona boyete cri à détresse à tout moment non plus voleur sanguinaire tueur oh bango moko la partie na bango babomi mona bato ya mobali batie les poisons bato bamemeli biso système wana babomaka ata bato boyete akomi koboma nde sikoyo ya kolekana mais ya bino yo ekomi enlai ni oyo loba bato ya lokota ya lefalancé na miso ya motaka paluku ye wana bomoni azaki na boloko botortire abimi wana ndenge ni bocoki nde tio ebwaki ye wana abimi toza barévolutionnaire bobomi paluku kasi bobomi barévolutionnaire nyonso te bokokitisa drapeau te mpo mitema na bino ya mabe oboma bato ebele na crash avion oyo okela kolivre bango mpa kagama lia bango mike bato ebele balekani na poison papa na yo moko avandaki wana na maison civile balekani bagarde na yo balekani motema na yo ya komela makila ya baprima kuria oyo bokenda kosigné yo moko okoloba yango na etando eke merci mais boyebaka pouvoir na yo nzambe aboya yango pouvoir ya ndoki mosala nango yango emonani mpo nzambe aboya yo uta libango bato nyonso bakosangana na yo bameli yo biso tokolela lelo po tomesani kolela kasi mokolo ezali tokoseka bino na bote balesha na bambwa oluli bilanga ya na bote oyo koboma na bote suka ya Jezabel na mobali na ye bambwa balia roi na bote azalaka inférieur azaki de loka kosala te bilanga na ye kitoko Congo biso ba Congolais ba belole misala te pasi na pasi bana biso bakuluna ba ujana entreprise au Kabila yela biso Félix po kobi nango oye kokosa gratuité d'enseignement oye ezala te pe kotika la kozala te ti lokola yo kie na fin mandat mais oyebaka oyo boseme oyo boloni lobaba mama bino bazaka na formule mususu oyo botama na âge 11 ans ya liboma mama na yo tant mama no na 11 ans yo botami mais soki mama no eka na formule mobala lala kiye bazwi zemi na yo na 11 ans wana ya botio akokaki pasi akokemba la maternité pa pesaki yo mabele akumbaki yo na bibelo pasukolaki yo mai linga jife ndele bibembe oyo okotambola lango la nzela bibembe oyo okotambola nango na nzela bibembe oyo ekolamuka sabotage oyo sali biso lelo okofuta baoma bato baoli yo baboma bato bakufa pe bango ekufa bato etikala bato okoboma biso nyonso boko menace biso boko intimider biso boko kanga biso kasi na bakufi oh bakufi na pasi ba parents oh bako ganga la minute oyo este koma mofolo kotamba na Congo to koma mofolo obi moteli na kwe oteli na kwe kokele ko sumba okobanga to bako kotelo bakango botaka bakena yo un jour manda ya leta pesilaka manda ya leta esilaka elobi Bruno tanga mikono etikali boni bato bazesaka 2023 ata boke na négociation ndeko ebonga epesameli yo lisusu te okonyoko okozonga civil libota na yo lobi ekozala wapi
Bino bozwi mitema botyela bakisi kasi mosusu ateka biso l'élection poison elandi eti kuna te lelo mpe libota elekoyoka mpasi ekolela te abombisa etuluku ya bato ti tokotikala seko te ata na sa mpongi tokokufa me nazosenga na bakongole bino baoyo bozoyoka mpasi ndenge nga nazoyoka mpasi bino baoyo ntango nyonso bokolela mpe bansambo na bino eza mpo la République démocratique du Congo. C'est le moment ou jamais tobundela mboka. Merci la Kabouya l'homme puissant. On échange pas l'équipe Piga. Merci la Jules Adorateur. Merci la Papi J, directeur recherche stratégique. Merci la Sango Mokonzi Parabe Monsieur Banga. Ingeta Bakongoma. Que vive Paloukou. Que vive Paloukou. Que vive Paloukou. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ma mort d'Angola, la mort qui était en Florence, à Batondolido. JKM. Chinolo sont mon ami de tous les temps. Bande Konanga. Jolie Nkane Kontuna Maman Zaba Pambola. Qui l'a mis la chabienne. Amado. Grand frère propre. Mikael Nanga la France. Équipé pour la thé. Mananga les États-Unis d'Amérique. Yanga Mokonzi. Atanga na bino pe atoko yoka te. Toko yoka te. Mama nanga moka benga enga. Alobi maman c'est un na groupe na on a intimité. To benga na to meka na ko loka solution ko. To benga na ta biso wana 10 wana kaka. C'est bokangi mitema. To sala ta moi quelque chose to benga na lokuko. Biso 10 wana pardon boboyate. Na loka pe numéro maman na la talango. Tokomata 11 à pamba to sangana nano to beta no masolo apasi na mitema boy ya kolela ka bibemba somo boy ya komona ka makamba boy batu bakome kokufa lokwa banyama tokokende wapi tokokima wapi finalement to bundela Kongo te to bimandeli banda mboka to tika Kongo kasi banali bakozwa capitale pe basi bakota te basi banvahir kasi maloba la biso bandeko to sangana ta biso na bino doyo kana te la pasi na motema Oscar to sangisa kata muke ya biso lobi to panza palais du peuple, tout panza RTNC, tout panza aéroport Angile, tout panza bisika tout na Congo wana. Congo etika lelo ko 2 millions na millions. Bongo bandeko la biso est la bokasi ya bango la pe ba telemate. Nzamba bomba biso. Tout solo. Toza la matanga la République démocratique du Congo. Tole la bandeko na ngai. Kasi kolela la biso. Total saka la mokeli. Souffrance ya boye. Richesse wa pesa biso. Yango nde komeli biso boye papa na la G3 botika kate. Apôtre Doudou Sambi. Bilope ba oboza na Angola. Partout bozali ba chrétien. Mboka. Yango yo. Mawa ya pasi boye. Oui toza censé ya kokufa. Kasi ya boye te. Congolais. Bakulaka. Bampangi ya mungu. Bandoku ya tobunda bandeko nanga bandeko ya Congo central tozala matanga bandeko ya bandundu tozala matanga na este la benda Butembo Lubumbashi bisika nyonso tozala matanga Ede Kasai tozala matanga partout bozali bozwa minute moko ya silence bozwa katango ya kobelela pasi oyo Zambe ayebi mfuluzi Kimbangu mama kimpavita batumba yo bayoka mawate ole libotika mwana Kimbangu baboma ona torture bayoka mawate Lumumba Polo Kito Bokenda Zezalando kufa la torture na pasi na motema ba ancêtre na biso Bokenda bino nyonso bozo kufa la pasi bazo tikela bilo te ba o bazala ba boloko siko ko beta bango ba fimbu to yebite biso po tozala kati ya kobatama kasi mokeli totomboli miso epana yo ndo pesaki biso nation congolaise yo ndo olobala biso mboka oyo eza ya biso soki pe tozaka bapaya toyebaka te révéler biso nzambe ya révélation l'esprit saint l'esprit révélateur et révéler biso bakongolais batika mboka oyo na bakolo lango baya kovanda mais soki eza mboka na biso toza censé komundela yango ndenge yo olinga te Israël ezala katanga nzamba lolo tala ba Félix misala ba yoko sana mboka
tala ba politicien congolais misala ba osana mboka tala ba kabila oyo ba paya oyo to yebi bisika ba uta te race na tata te mama te histoire ne fondé la lokuta bisika mama sifa kenda to yeba ka te tilelo mama sifa zala ka wapi yaka ko ba vérité oyo ya bana do mapasa oyo botela biso ya bilonge ko kala te to yeko mona zo abima mama sifa zala ka wapi mama sifa kenda wapi boto na kalika mama sifa mutayebi cuisine wana secret wana mama sifa bima te lelo defa oyo wana ya fanfaki lelo paluku ye wana ki Chinoloso, mon ami de tout l'état. Bye.